Bonjour, bonsoir, chers internautes partout aux Nabisu. Né à l'Obaka 3W ABC One, votre chaîne de référence depuis l'Obaka Jésus-Christ est le number one. Oh, Koboyango Nani, Assalamu Kidina. Et notre Essengo Mingi, notre grand plaisir. Notre Essengo Mingi. Ça, quoi, vous avez belé, ya kolanda ABC One. Balubi, abonnez-vous massivement. Tous les sous na sujet na biso ya kitoko bozo benga bozo tia voice en tout cas toza na réel plaisir ya kosala yango mpona bino lisolo na biso etali fiançailles na Kinshasa. Koko fiancé, tonton fiancé, bana mike balingi na bango batata baboyi bana génération na bango papa balobi ke bamama bazo négliger bango sous prétend baotalaka bana bango. En tout cas sujet wana en tout cas eza mobulu oyo wapi balobi sujet yango gu oyo wapi ma papa balobaki, ba maman bango pe bazoloba. En tout cas, grand merci à notre cordon Jérim Boulou pour la bilili kitoko. Balobi na assistance ya David Mounianji. Aïe Sikatomisana. Et sans plus tarder, mon invité est déjà sur ce plateau. Je dis bonjour parce que vous voyez, bino mo redécouvrir. En tout cas, vous recevez. J'ai dit déjà bonjour maman. Bonjour ma fille. En tout cas, maman, tu es bien vraiment na plateau na biso étant qu'éducateur de masse. Ozali maman formateur na maman bizalili na église na biso na résurrection. Voilà, je m'excuse, na résurrection. Est-ce que Kokiko s'est présenté vraiment balanya soba balanda vraiment ba iba na mulai? Vraiment merci. Premièrement na sepeli makasi na gentillesse na yo pe na opportunité oyo pesinga parce que ce n'est pas et pesami na mutunyo surtout te mutu a considérer a inviter pour à ça l'émission à Boui parce que oyebi ki éduquer une femme c'est éduquer une nation. Et Bible peut le bien abisso surtout que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Bonheur wana ezali intelligence eza sagesse. Vraiment comme on a maman Rachel Lubanza nandenga libala comme naza marié babenganga maman Rachel Kapata naza femme mariée nazali femme en action na église la résurrection ya maman Hélène Ngoyi. Biso toza ba maman oyo edikaka ba maman misusu. Vraiment esengaka ke poyo éduquer mutu mususu ou ben maman mususu il faut yo moko nanu oye balikambo yo zo sala ya bo mama bongo zo pe temps ya kokende koyeba koyisa pe baninga et puis nanu eza nanu master kasi kati na yo nde soko moni ke okoki na likambo wana po secret ya mutu ya onde bimaka libanda soki na kati na ona secret na yo bana ba comprendre que maman na biso vraiment za maman quartier na we comprendre que oza maman nde bako bimission esika boy baye ko salisa émission baza pe bana o bayaka bamona nga ndenge na fandaka yango lelo basepeli na ya to sala émission. En tout cas maman malobeze belé vraiment en tout cas te sentir déjà au début que et aux la somme ko inda ma. En tout cas maman toye auprès na yo en tant que maman kotuna moi mituna par rapport à makambo ezoli kabele bien à Kinshasa toye bizali na yo comme on l'a tout à l'heure ça déjà 25 ans na papa na biso na bayaya ozana bango bana 6 en tout cas to partager nos expériences au sala kandenge nini po atana ndenga kuzu parce que tozana super lemba tozana tchétché tozana ba bara minene tozana ba fille ya kitoko mais na melimbo neto grand jamais to kuta papa na biso kapata na jewa na tondengi en tout cas ça grâce balobi derrière un grand homme se cache une femme maman osala ndenge nini pour maintenir papa na bonzambe wana to na statut wana expérience na yo par rapport au mariage eza ndenge nini? Ma fille na we biso ke libala nanu premièrement iloko biso ba mama to bosana libala eza bonzambe te libala eza sentiment premièrement eza nzoto l'air mobile ya olinga mwasi azotala penza makamba bonzambe te azomona sentiment loko moko attiré na mwasi po asepela na mwasi wana oui nzamba edaka mais biso basi tozobosana ebele bo mama eza bonzambe te bo mama eza kozala leader moko boye oyo l'air mam papa azui tant que ngala lingi yo la musupo na fiançailles to libala olakisa papa ke ya solo penza papa alingi ngai to balana to sala foyer to zala malamu libala enunaka te mobali pe bamesanaka na ete mobali tous les jours famo na okaka ndenge mukolo alingaka yo
para kutu il faut kutu o créer ba makambo susu ya kitoko koleka oyo mukolo ya lingaki yo bongo libala ane umela yo mibengaka mama yo lobi mobali aza ya yo yo salaka nini po mobali wana zala ya yo mobali po azala ya yo mais faut kokisela ye nyonso. En tout cas, bah vraiment, rebandi ko panza. Na ce qui me bandi là, en tout cas, vous ressentir. Maman le belo mon très capital, très capital. Bah on belé, en tout cas, bah bungisa, to ba ye bakata. En tout cas, soit kaina bikina weza, pe tout un enseignement oyo okozo. En tout cas, soit carnet pe bikina yo. On noté pour liba na weza la meilleure. Yo pe jeune fille, soit carnet na bik on noté pour ozwa lisumu te olinga ba papa batu. En tout cas, tu vas faire découvrir bino makambo ebele. Na zongi si micro na ngai pa ya maman, en tout cas, tu vas sentir tu la béni tout au long de l'émission oyo vraiment. Vraiment na sepeli makasi. Papa tozo encourager yo pona mabete. Mais na yebi ke papa mingi abima libanda suite à négligence ya mama. Mingi ba mama o balobi ke bayamba Yesu. Bango nde penza bakabi mabala na bango makasi koleka ba mama o bayebi nzambe te. Wana penza eza bongo. Pourquoi mama yo okoma koloba na ke retraite na ke pa pasteur na ke kosala boui obosani ke ebele abana mike baza na église o bazolela nzamba pesa bango pe mabala yo zwaki libala wana nanu ozaki no kosambela te ozondima te ke mwana wana ke kosambela makasi nzamba pesa ye libala aza na propriété ayebi koswane papa ayebi kolamba ayebi kotosa papa aza respect uti na famille dike obosani te ka ope kobotola yo mama mukolo libala yo memi libala na olobi bonzambe oui eza bien kosambela eza malamu babombaka libala na kosambela mais yo na makambo wana nyonso libala propriété makambo wana mosu nzambe ayebi yango te nzambe na biso aza nzambe asalite te nzambe na biso aza nzambe désordre te nzambe na biso aza nzambe ya infidèle te yo mama okoma olamuki no oza no salite papa koyamba bapaya il faut zala propre et puis papa mama il faut apprendre makambo ebele oyeba ndeni na kosolola pe na mobali lere bapaya bazali papa lere akobima libanda jeune fille abi papa okangi ba bouton mabe yo mona ba bouton papa te jeune fille aye papa tu peux prendre du sucre apesi papa na verre moko ya kitoko yo na ndako kuta obosana opesaka papa mai na kopo jeune fille okotisi papa na salon jeune fille akoti papa pasteur même ba pasteur mama aza kaka mutu surtout ba mama pasteur bango bamonaka neti pasteur aza nzambe te mama soki bana babotoli bamama ebele mabala na nzela bamama nde bakabi mabala tozo encourage bapapa te me mobali aza alandaka nde tolobaka mbisi elandaka esika mai ezotyola papa soki akuti propriété akuti nyonso akuti mpe na bonzambe yo okendeke église mosala no soki ozongi kofinga bana kofinga bato ofani na bango na ndako ata aza famille olingaka famille ya mobali te oza siri soki ake komona jeune fille azobanga nzambe aosala makambo ya malamu akolanda ye te mpo aza moto azosambela. En tout cas maman olobi makambo ebele à la fois tokende likambo moko makambo nyonso olobi eza important mais tozonga na likambo ya propriété outi koloba na biso propriété papa qui ameli na verre tout consort en tout cas tolandi vraiment malamu te tomoni yo moko mpe ozongala éclat wapi ndako kaka nde bozomona cordon géras ozwa bili très propre osalaka ndenge nini mpo ndako na yo mpe yo moko ozala propre parce que bamama mosusu bayebi ndenge kozaentretenir te est ce que okoyebisa biso to kopartage na biso expérience ya propriété oyo déjà ozo expérimenté. Merci mwana ngai mama aza leader so babengi yo leader okoki kozwaki bokonzi na opesa moto mosusu te na kati ya ndako na oloko oza leader yo moto kokontrole nyonso même si oza na bonne okotikela bonne wana te à 100% asala bamama misu abi moi je travaille je n'ai pas le temps moi si azangaka temps pour na propriété na ndako na ye te je n'ai pas le temps je pars à la prière mama azangaka temps ya ndako te mpo na losambo propriété yo moko nanu mama okoyeba même si yo kosala te ozo orienter moto azosalela yo okontrole otali salon nanga sava chambre na yo moko sava cuisine na yo sava toilette na yo sava lopango nanga sava nayebisi yo mama oyebi ke propriété tobotamaka nango te eza neti ngai nde naza bonga mama na yesa bino naza avant dernière ya famille nanga mama nanga apesaka nga mosala te
mais au fur et à mesure pe nazali kotambola epa baninga tokomona ndenge bandeko na nga bazosala malembe nga mo mpe naosala ntina meseni. En tout cas, tu rappelé sujet. Bon, c'est perdre temps. En tout cas, toujours le sujet étali vraiment fiançailles. Ninge tozo ko bana yango ba papa ba lobi que ba maman bazo négliger bango baza focaliser bel et bien pa ya bana bango yango ba ki koluka bana mike. Ah, bah comment on va fiancé cher. En tout cas, to yambi maman pour na bino azo éclaircir ba maman nyonso ba kutni kutina likambo. Oh, ba papa ba kimi bango. Ba luki bana mike maman zo évoqué point moko essentiel tout à l'heure que propreté. En tout cas, comme il est allé na auto papa kimi wa tano li puto la mkana mona tongo. Est-ce que ça soin? En tout cas, to continuer vraiment dans l'histoire na biso elengi wapi. Maman okoko expliquer biso siko to yeba. Soki bon tokende mwa noki te ya tokende mwa malembe soki mwasi azosala oyo ye ayebi ke eza propreté na ye mais papa azotrouva yango bon te to bato bazokota baotrouva est ce que eza na ekole moko te bakotaka mpona koapprendre kozala plus propre ke ndenge azosala to ndeni mwana nga touti oloba likambo wana motu moko te abotamaka yebi likambo mama soko omoni ke ya un ça ne va pas na foyer na yo. Bon, mingi tolobi tokende losambo c'est bien. Kotuna na pe ba conseil eza malamu. Mingi biso ba mama o déjà tosi tokoti mabala tozomona neti tosi toyebi. Eza mwa pasi omona mama o aza na orgueil. Ayeba kotuna muninga na défaut moko o yaza na ngwa zomona kozosala mabelo ko ayebi ke mobali asi alinganga abalanga ayebi te mobali des fois ba mi po mobali alobaka. Mobali atali bo eloko osali bo eza mabe. Ye sikoyo lokola aza mutu moko aza orgueilleuse ole ayeba ke mobali aza na posa eloko mobo ya komo mema oneti na kanda amosikela papa nde loko yango ozomona leur papa aza na posa likambo wana esalema malamu ndenge ye azolinga leur mama alingi kosalela yango te papa osani fabima libanda leur papa obima libanda akuti mwana moke moko ayoki likambo oyo alobi asali papa kosala nini mama kobanda kolela ezwa etan po papa ya lisuko zonga. En tout cas totunanaka ba maman botunanaka singa conseil pa muninga oseka yo te et osala vraiment vrai bien tout ce kanga te wana ba maman en tout cas avec notre maman nous aurons beaucoup de temps ya ko expérimenter en tout cas sagesse waza nango pe expertise azui na libala na en tout cas to partager nango tozo senga na notre cordon Jerimbulu a balancer biso voice et on se retrouve tout juste après. Napesi mbote na mama Meta et puis na groupe mobimba oyo ya ABC1 et napesi lisusu mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso place nyonso na mokili mobimba bazali kolanda chaîne oyo ya ABC1 et puis nakumisi nzambe po a permettre que na meka ko reporter moi quelque chose na sujet oyo tozali ko partager sur les fiançailles. Avant tout le banano likambo o ezali ya fiançailles na ligna lo banano na tina na mariage puisque batu bakendaka na fiançailles pona ko abouture na mariage. Bible lobi na biso nini na tina na libala. Bible lobi biso so totangi na o na buku na Genèse 2 verset 24. Ilobala nzambe ezolo bala biso ke mobali akotika baboti na ye po asangana na mwasi na ye bango mibale bakokoma moto moko. Siko na zonga na tina na fiançailles. Fiançailles ezali libala te. Et fiançailles nyonso ekendaka na libala te. Malheureusement tozo mona bato bazali ko consommer mariage dans les fiançailles. Et lelo la ligne lo baye ke totika toboya kosala pornographie fiançailles pornographiques on gana zo benga pornographique c'est-à-dire tozo sala nyonso dans les fiançailles tozo sala déjà mariage dans les fiançailles. Soki na mei koloba na ko yano na epe na ndenge ndeko na biso Meta alobaki na tina ya moninga na ye oyo tango azalaki na fiancé atikaki ye azalaki koleka na tango nyonso na tatami.
Donc ye azalaki koleka na sexe ba rapport sexuel azalaki kosala ngo tout le temps bazalaki kokutana na fiancé azalaki kosala ngo. Or eloko wana ebombama nzamba bomba ngo mpona bato mibale oyo babalani. Bien aimé, Biblia ezotalisa biso eke nzoto na biso ezali tempelo ya molimo mosantu. Yebisanga soki yo deja aussi osuye tempelo ya Saint-Esprit, eloko nini ekokoma, eloko nini eko arrive, ekozala échec, ekozala destruction, ekozala ba blessure, la déception. Yango wana etindaka moto mosusu akoma akende awa akende awa azonga boy. Na bosana ina likomi présenter na libandeli kombo na ngai ezali mama Sylvie Mbenza. Nazali kobenga a partir ya États-Unis. Nazali pe molandi monene ya ABC1. Yango tango ndeko meta asengaki ko apporter moi quelque chose, nga pe nasali moi vidéo na ngai pona ko apporter l'épée oyo nazana ngo. Na thème oyo tozali ko kabula na tina ya fiançailles. Molinga mi na koloba liboso na baboti, biso baboti. Tango nzamba apesi biso bana, apesi biso pe makoki ya koedike bana wana. Toyeba na kolakisa bana na biso ya mibali, na bana na biso ya basi, oyo etali tina na la vie. Nzoto oyo nzamba apesi biso, ndenge nini foto tambola. Ndenge nini foto mi bomba. Balobi fiançailles ezali te ezali bala. E bozo consommer nyonso na kati ya fiançailles. Tangu boko bala na bozo ko expecter nini. Yango fondation, la base. La base il faut outa dans la famille. Maman, papa, bosolo la nini na ndako na bana. To longola o ezali tabou. Sujet tabou na kati ya ba famille. Il faut to lobela na tina na vie. Mokili ezali ya kobeba. E nyoso oyo conseil ya malamu poto koko bate la bana na biso. Ezali la parole de Dieu. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Tosonga na ebande po ebande ezali la parole. Biblia elobi nini na tina na bomoi na biso. E Biblia ekolakisa bana na biso lolengi ya kotambola na komi bomba na komi bomba na komi batela. Poske mobali oyo soki aye molingami oyo azali koluka mo soki aye. Po fiançailles ezali période oyo bozo linga boyebana, connaître l'autre. Aza nani? E na kati ya fiançailles wana koyeba ndenge nini boko kozala kotambola. Elobi te ke tango boza ba fiancé ezo garantir bino boko balana. Yango monaka misusu basi ba yebani basali makambo mabe ya ebele. Après bozo mona susu tina nango te. Oye bomba maki bo découvrir tango boko zala ensemble bosi bo sali yango nyonso bo consommer. Yango na soko lobela tina baboti. To longola o ezali sujet tabou na ba mabota. Toyeba kolakisa bana na biso lolenge nini ya kotambola. Ezala bana basi, ezala bana ya mibali. Lobela kabola lobala nzambe na ndaku, teya bana na ndaku. Voilà, votre kolanda bel et bien maman Sylvie. En tout cas, maman Nzamba Pambola ou vraiment Nzamba Pambola ya mingi pour na conseil oyo ou ajouter vraiment na émission na biso. Na mon idée na yo ça justement na maman otembi lelo en tout cas, on dirait boyo kanaki, on dirait bozaki placement. Quand on continue toujours na lisolo na biso, moi si faut ça la propre fois bon ça maman attends moi ça propre hein, mais
bapapa mosusu babi basi baa na sale langage, sale comporte, maloba mabe, balobi kalunga asalakisa bango nzela, me bayebi te kalunga na ndako na ye aza une femme très très polie. Wana eza nango kaka langage moko ya scène po accrocher public, bango balandi bizali langage ya mama ya ndako envers mobali na ye fo ezala ndenge. Mama oyebi ke mwasi azala toujours ka mwasi na ndako ya libala, même atande baoloba parité. Mama parité kozala te, parité koza eza mot français. Mama libala eza na Bible, donc l'homme est toujours mokolo, aza toujours autorité na kati ya ndako. Mama azala toujours na se. Nga nalobaka chaque fois na biparité eza mwa pasi, parce que mobali azala toujours mokolo. Yango ozomona na ba Bible pe bato bazala kobenga basi mibali na mo ba seigneur, po aza yende muto aza maître ya ndako. Ata yo sala roza soki na DGDA mobali asala so musa fonctionnaire so ya ndenge nini, oza kaka mwasi langage na yo pa na papa feza ya kokita. Et puis soki omoni ke parce que toza bato okoyesa pe makambo emboye okoko déplacer pe langage, soki omoni ke likambo wana penza ozalaki na faute koumela te kosenga papa bolimbisi, parce que papa comprendre ke mwasi nanga azala komikitisa akoyokela. Mais soki kaka bomo ya libala na tout le temps ozaka likolo balangage mabe bapaya baye yo ozalaka bo papa mama eza mwa pasi ogane libala na okoma lokola rideau moko na ndako, mobali atia bokolelanga ka bana, mais affection na ye bolingo na ye aopesa yango libanda. Voilà, en tout cas mama lobi eloko eleki pardon eza te, eza neti bayebisaka ngai epa ndeko na nga mobu ya bimeta ebe eloko eleki tika eza te, soki bato bayeso tika mama tika. En tout cas bamama na ngai nayebi ke bomona moi liboso na nga eloko eleki pardon epa ya bapapa eza te. Wana eko mpe ekosalaki yo bapapa balinga bajeune fille wana te, bazobenga bango batonton fiancé bapapa fiancé. En tout cas maman tokozwaka temps te ya koparle na makambo misuni. En tout cas na aide na yo toyebi ke oza déjà partant, tokosenga yo olakisa nanu pe bamama ndenge nini bakoko kosala propreté ya nzoto na kaka na oloba propreté eza lokola baintimité ya kati. Mama ya ndako faswani nzoto na ye ndenge nini parti ofu batraite yango ndenge nini fo bazonga. En tout cas bosabone massivement na ABC1 nde alobaka votre chaîne de référence. Donc référence na biso awa eza Jésus-Christ, donc yo pe zwa référence ya kozwa Matthieu ozoleka na chaîne. En tout cas ekosala bien. Maman tokomi presque okoma na suka, yo pe so olingi oparticiper na baémission na biso tinda voice na yo na numéro eza affiché na bas ya écran na yo, okozwa bel et bien notre cordon Jérimboul. Soki ozwi tokozwa notre patron na mwana mwasi balobi ke bamama nde toza na mars. En tout cas ezalaka te ke journée de la femme to dendi te babi bamama oyo moto ezosala tie scène kitoko boye apesi biso pe opportunité ya koprester koya na bandako na bino. En tout cas ezosala bien. Tozonga na sujet na biso. En tout cas voice wana esali vrai bien. Maman tokomi vraiment presque na suka bo baete ba voice esili te ayo eza nango kaka balobaka ni avant goût. Maman aza na kozonga bel et bien. Moi message par rapport à bamama nyonso oyo babungisi mabana na bango bapapa na bandako balingi ba jeune fille. Moi message de paix moko boye pe moi message moko ekoko captiver attention na bango par rapport à makambo eleki. Merci mwana ngai. Bible na biso la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Parole wana l'air pe komami oyebi ke totanga ki na problème nyonso solution ezwamaka. Solution na biso ya liboso ezalaka epai Yesu. Ogumbi mabolongo osengi nzambe osengi bolimbisi osengi mawala nzambe mama si mozongi osengi papa pardon. Et pourquoi pas ta voisine, ta voisin moko zwana ki ne problème amona ke langage nezaki abo mama te. Tango bazo témoigner moni ozokende pe prière la ozozonga mobali na yo moni penza non mwasi nanga penza a changé. Mwasi nanga vraiment asa susu o nga nazali ko kanisa te yango nde ezongisaka libala on dirait na premier jour mama. Libala eza komba, libala eza eloko monte okotika komona oneti ano a mobali te. L'air osaki mabe okoki pe kozonga no na malamu. Mama, nzambe na biso aza nzambe ya mutu nyonso. Bana batata baza batata na bino. Bible lobi to mona nidité ya bapara na ye aopambola mate.
papa kozwa yo oui na âge nini papa fe po toza ba mabende te toza ba pèlerin tokufa papa kotika yo na âge moko ya moke tikela mama libala na ye papa yebisa mama des fois eza awa bobongisa mama soki aza mama botosi mama ya koyoka akoyoka ba mama monde tosalela bo mama na biso toza ba être plus cher toka ba mibali na biso pamba pamba te baza mibali o nzambe apesa biso balali basali biso kokabeka na facilité te ata kei akokende azongi nga na ndima te ke mobali vraiment bakobotole mpona libela kende soki likambo ezalaki ya mabe esalemaki obongisi papa kozonga ne mobimba azonga mobimba avec la grâce de Dieu otosambela avec na ba comportement na biso na ba propriété kolambela papa ero ya lingi malgré ba difficulté ko bomba pe ba pasi ya ndako na yo eloko musu pe papa lingaka pe ko exposer ko zanga ne libanda te expliquer papa c'est moi qui fais tout papa lingaka likambo wana te mama to batela mibali na biso baza bana na biso ya liboso biso toza ba mama biso bato botaki bango biso bato boti ba président toza na pouvoir ya makasi o ya ko récupérer tant mobali na mibali na biso babimi libanda baza bana na biso ti bato ba oke bokola botola biso mibali ba bana na biso kandi ngozolobela bana na ndako ndenge pe soko sali pa kozonga ti abi mwasi na nga boyi na vivre na bana azonga mama vraiment na pesi merci na ba oyo nyonso bakoyoka biso vraiment ba oyo mpenza bakozala mayele bakozala sage mpo nde balobaka ke oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo aza na motema kondima andima en tout cas biso mpe tondimi na biso tondimi mpo yango wana ndi bosolo le savoir ne mange jamais ndenge mo cordon Jérémy Mbula alobaka moto azokisa nzoko abosanaka ye te grand merci na bino nyonso tokomi vraiment na suka ya émission na biso mais mama kolekaka boyi ti tokozwa ye na émission ekoya na ba voice na bino omoni na moi makasi tozana mpona kolukela bino kaka kosalela bino mosala kitoko mama mwa mbote na motu moko mibale o vraiment ayebi yo mwa papa en tout cas nayebi ye pena vandi pena wana azozala vraiment libanga spécial na ye mwa mbote esalaka bien vraiment il faut napesa mbote nanu premièrement moto ya liboso faut napesa mbote eza chéri na nga moko nalingaka mingi na motema oyo avaloriza ngai banda bomwana balanga depuis 19 ans ti lelo aza na nga kaka boliko kaka ndenge moko lokwa touti olinga na sika Jean Kapata papa bana na ngai napesi mbote mingi mingi na père spirituel na nga oyo ateyi nga mateya moko ekolisi nga papa pasteur Dominique Ngoy elongo na mwasi na ye mama Hélène Ngoy bato nga nalataka na motema na nga natambolaka na nkombo na bango bakochi na ngai bakochi na ngai eza bango napesi Lisi Lubanza mbote napesi Irène Lubanza mbote po vraiment nalingaka famille na nga makasi napesi pe mama Kalunga voisine na nga mbote parce que mpona bango yango nde nayebi pe bana na nga lelo babimisa nga eza ngolu eza grâce c'est pas à n'importe qui mutu bayeba zio na émission eza mpona ye nazala toujours reconnaissante c'est à cause d'elle que lelo nakutani na bana na nga mpona sala émission napesi pe bana na nga nyonso Josué Lixen Béni Merveille et Tan Kapata j'aime beaucoup mes enfants parce que les enfants sont les bénédictions de l'Éternel. Amen. En tout cas biso pe toa bénédiction mpona bino oyambi biso manda mpona bino grand merci na bino nyonso nde nalobaka nazotika te koloba abonnez-vous massivement bosabone botala en tout cas ekosala biso vrai bien notre papa oyo boyebi na nkombo ya prophète Ngefa ye pa otikala nsima te alobi sujet oyo akolobela bapapa oyo balingi kobeta makembese eza nini yango bokotika te bafumbwangani en tout cas tokozwa ye na prochain numéro na émission na biso ekosala vraiment vrai bien tika napesa merci babi mami Mbenga molandi monene ayebisi wana nabosani mpe te Mireille Mbenga Jean-Marc kuna na Paris Jean-Marc Inata mbote na yo nabosani te José Gungu motema Nadège Punga nabosani mpe te balobi mama Moyo Kalaki mama Sylvie pe nabosani yo te ye moko mama na bango mama Chantal aya umela tokutani au prochain numéro bye.